Mbote bandeko balandi ya chaîne ya télévision Bamwangisi Vuvamu TV. Esengo ezali na biso makasi kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo. Tokutana mwa kala. Tozalaki na mwa ba occupation mususu. Mais tozongeli bino lisusu na manaka ya émission na bino bolingaka mingi mabe ya mokili. Esika wapi tosimbaka ba sujet oyo tozali kolobela makambo mabe ndenge na ndenge oyo eza kolekela biso mais totiraka penza attention nango te mais toza ko vivre yango mikolo nyonso. Lelo toye na sujet moko ya malamu lisusu pona bino ya kotalisa losambo to mibeko, musala to satana. Toyebi ke bomituni ebele. Oh, losambo to mibeko, misala to satana. Yango wana sujet na biso ya mokolo ya lelo. Pamba te to simbi esika wana poto luka toyeba nini ekoki kobongisa moto, nini ekoki kobongisa esika moto avandi to mboka. Est-ce que eza losambo to eza mibeko? Est-ce que mutu il faut asala nde musala to mutu il faut amona ete satana nde mutu azali ko empêcher ye? Nde na mbala moko to koti na kati ya ko développer sujet na biso. Na bamboka na biso ya Felika e mingi lokola biso tozali na kati ya République démocratique ya Congo, tokolobela mingi réalité oyo biso toza komona na RDC. Lelo likambu nyonso oyo eza kosimba te toko attribuer yango na Satan. Makambu nyonso oyo ekei malamu te tomemi yango na ordre spirituel. Nzoka na réalité ya mokili ndenge mokili ezaleli, mokili eza spirituel te, mokili ezali scientifique. Nyonso eza na explication na yango na kati ya science. Mais comment likambu oyo bino bosali ezali scientifique mais bozui eyano nango te, bokamati bomemi yango na spirituel, bozui bo attribuer yango na Satan. Tokopesa bandakisa. Lelo oyo to ya célibat eza makasi na mboka na biso. Tala ba célibataire ebele po bato basokoka kobala te. Mais okoyoka ba pasteur bazoleka na télévision pona koloba to bengani démon de célibat. Et surtout tokomi na fin de l'année awa na calendrier ya bapaya kalate ba campagne kotoka ba veiller kotoka pona ko annoncer 2020 année de gloire, 2020 année de travail, 2020 année de mariage, 2020 année de bonheur. Oyo pe balobaki yango na fin 2018 que 2019 et kozala année wana me batu ba vivre yango pété. Est-ce que célibat eza démon te? Eza réalité par rapport ya économie ya mboka, par rapport ya finance ya mboka, par rapport ya éducation ezali na mboka. Yango ezo provoquer likambo ya célibat wana. Et c'est le spiritualité, eza scientifique. Comment se fait-il mutu lelo oyo âge normal soki mutu atangi mwa malamu na mboka na biso po akoma pena na titre ya munene penza bima pena donc licencié, eza plus ou moins na âge à 30 ans. Sikoyo bo imagine mutu na kibomoto na ye, mutu azali naturel, mutu azali scientifique, mutu tangu ndenge basalelaki ye tango azokende déjà 16, 17 ans, 18 ans, tia koma na côté à 20 ans, déjà scientifiquement na ndenge ya bonzoto na ye esengeli mutu wana a accéder na libala. Mais handicap moko yé enseignement très prolongé.
pona mutu wana akobala ndenge nini po azala mwasi azala mobali ata alingani na mutu ata azokokisa babesoin nyonso oyo bato ifo bakokisa na libala to bakokisaka na libala mais soki proposition wana ye zela na ona si sa classe soki eza mwana mwasi même bafamille na ye bakoexige bongo mwana na biso asisa nanu classe okei na mwana mobali naza na moyen te nazotanga nanu je suis encore étudiant asilisa nanu classe après aluka ndenge nini akoorganize vie po abala eza makambo leta il faut revoir parce que âge wana eleki ebele ke mutu azala incapable ya kobala po classe eleki ye mulai mais nyonso eza basystème oyo bayelaki biso yango lelo baka ya makambo mabe ebele eye na nsima ya système wana ozwi lisusu na kote ya makambo etali bamakoki donc mbongo moyen finance okomona ke mutu tina ba âge ya ba 25 ans ba 30 ans azokoka komizwa en charge te par rapport ya système oyo eza na société. Or na société ya kala mwana mobali mwana mwasi ntango bazokoma na âge adulte na ba mécanisme oyo ezalaki mpona bango malgré boluka ko ignorer société oyo ya kala okomona ke bazalaki na capacité wana ya kobala bazalaki na capacité wana ya kozala na un toit na bango ndaku na bango pe soki baboti babokoli bana na bango pe normal baéduquer bango mais lelo ce n'est pas le cas. Tokeli sous na dot exagéré ata muto achepe volonté aza na mwa mbongo lelo po bala soki mwa muke faut zamba 4000 à 5000 dollars pour ekoka moins dépense ya libala to compter na nous fête na salte mais biloko oyo bakosenga yo na facture famille ya papa sali facture na ye famille ya mama asali facture na ye bayeko bakisa sous enveloppe et nyonso comment en dollars bomonique eza likambo ya démonter eza scientifique eza loko oyo il faut étude ekota. Or étude wane kokota na ba par rapport sous basement nango yali tradition na bino bakoko na bino basalelaka likambo wana ndenge nini ne bokei bo adapter na yango parce que bakoko bazalaki inspiré na nzambe na bonzambe o bazalaki nango nde basalaki makambo na bango ekendaki malamu. Alors ekoluka ba étudier yango ne gouvernement akobimisa ba mibeko ako encadrer pour makambo ekende malamu bato bakoma kobala malamu ezala lisusu te o démon ya célibat azalaka te. Tokei na démon de chômage somo lisusu kote wana bato bakota ba jeune po azwa mosala démon ya chômage azalaka te. Eza problème ya loi ya offre na loi ya demande. Secteur nini ezwa koluka bato bakende osala mosala na bamboka na biso tozali na combien de compagnies chaque jour ba licencié bazobima chaque année ba licencié bazobima na ba domaine ndenge na ndenge oyo ba bongiseli bango ba compagnie esika bakokende osala te. Eza normal mutasisi azwi papier ale akei ko s'adapter sikoyo na domaine oyo eza koluka batu na secteur oyo eza koluka batu parce que na secteur na ye ese tonda batu ba compagnie wana ese tonda misusu 10 000 20 000 babima avant ye licencié na titre wana bazano na chômage ya kozwa musala ndenge nini. Eza likambo démonter eza likambo ko organiser na mboka batala na période oyo tozana besoin ya banani na minute oyo secteur nini oyo ezoluka batu bacheli yango encadrement bacheli yango ba formation bandeko oyo bozana bamboka bapaya mutoka kolanga te musala nyonso eza na formation nango na papier na yango. Mais awa misala ya tina te
moko mona tamsu musala wana yango mutu ezoliesa mutu yango mutu ezosala batu ba responsable yango mutu komona ke mutu abaleli yango mutu komona ke mutu apote azobokola ke oyo azana papier evandi na ndako chômeur au démon de chômage ba secteur il faut la organiser batala net biso boye eza plus il faut ko privilégier oyo ba bengi misala ya maboko ba domaine technique yango nde ematisaka mboka botali na ba domaine wana ndenge nini boko encadrer bana ndenge nini boko encadrer bato de façon que tango asali atangi asilisi mbala moko na papier na ya azui akoti na musala soki na côté ya l'état azui musala te akoki na facilement kozwa musala na côté ya privé to ye moko abandisi musala a créer musala na ndenge na ye. C'est rare ba technicien ba vanda toza ne lorote toza na musala te ba compagnie zate mingi makambo wana ba bureaucrate o azozela kaka il faut l'état pesa ye musala démon ya chômage azalaka te mais na pesi kaka exemple na des secteurs wana pona kende ko simba esika oyo esengelaki na simba to tellement to kolisi buzo ba wana mingi ya kolinga kozala scientifique te ya kolinga ko tala likambo na réalité physique nango te to ngi ko mema yango na réalité plus spirituelle scandale et outi ko salama na mboka na biso scandale numéro 1 ya police abengisi pasteur aya ko sambelela ba policier pour soi-disant bavure les kimingi na la police ba dérapage les kimingi alors ba sambelela bango pour démon wana alongwa pour policier sala musala malamu menami tuni donc ezande na démon de la police pas commis après ba démon tout oyebi ya ba chômage ya ba célibat ba démon soki ya nini ya ba mari de nuit lelo démon ya la police a commis mais asomo police etambolaka na mibeko police etambolaka na formation to police etambolaka na losambo et losambo nini déjà losambo wana par rapport ya mibeko no ya mboka o police esengeli et respecté o to bengi constitution na biso eza ba buki constitution parce que état zali laïque même na ba manifestation officielle esengeli ba ngomba nyonso to ba plateforme nyonso ezala soki ezalaki bongo mais comment ko bengisa kaka pasteur moko tendance moko ce qu'on a et tout le coup ya ba policier nyonso bazalaki wana bango nyonso baza ba christianiser et soki baza ba christianiser bango tu baza na foi na église ya pasteur wana on a kati na bango ba kimbangiste bazangaki te ba musulman bazangi te ba soki banani bazangi te ba nini mais bomoni te ke bobebisi na moral na bango po ko banga kaka mokonzi abengi déjà pasteur bango otala pena boye moko aza soki nani na islam kuna me pasteur fuka misie sko tango ba fuka misi bango est-ce que changement ekoti oh il fallait ko zonga kotala ba cause de base nini kolisi ke dérapage ezala na kati ya la police eza scientifique eza spiritualité mais lokola esi evanda na mitu bato likambo boye eza satana likambo boye eza satana babengi pasteur mais nga 2 jours après prière wana tozotambola na bis naza ko observer namoni ba roulage ba sala ka tracasserie ndenge basala kaka ba weleli volant à ketch moko vers badiadingi wana mais terrible ce qui set batiki kutu kotala embouteillage ya laki ba botola ka chauffeur wana contact nalobi oh de mongo ba chasaki ekeite tala niveau to komi soki na ba konzi ba komi komona ke
au lieu de privilégier secteur ya musala, au lieu de privilégier science pour le développement ya mboka, ba comme que privilégier prière. Bon monte que ça danger moi quand toujours que na libulu moko boye oyo, to bimaka te. O te to zo mboka to dédié yango na Yesu. Pays nini na monde oyo na ba pays oyo beaucoup misaka biso ba congolais to kumisaka to enviaka to préférer to que nous vivre kuna na ba mboka wana ba dédié yango na Yesu pour le développement. Lelo pe Dubaï ezo régner o eza nango mboka ya barabe kuna ba état islamique. Lelo pe Chine ezo régner ba tu ba voyage soit médicaux que te komika na Inde. Bamboka na qui n'ont rien à voir na makambu ya Yesu. Mais yoka développement. Ce que bino boji bo dédié mboka na Yesu awa. Boyebi lo sambo sala maka na stade. Tokomi wapi? Tangu ekomi ba mapinga. Faut ba sambela ba mote. Et puis ça secteur oyo ezaka na discipline makasi. Mais ce qui secteur wana bakonzi basengi abandon. Pour batikela ngona batu oyo ba pasteur batu oyo ba semer désordre makasi na mboka lelo soki ba makambo ebele. Batu bakomi na kindenge moko boye. Une grande partie ezali mate ya ba pasteur. Bako faire croire batu kaka na miracle, na spirituel, keba bandoki, keba boye, balongoli batu na science, balongoli batu na esprit ya musala. Bache batu na esprit ya nzamba kosala. Ce que batu anane mutu toujours armé la police to ke ko confier pa na bango to suka wapi. To ko suka wapi. Liboso ezalaki ba dérapage oye bande ko salama. Na régime ya kala ba bande ko attribuer yango na mukonzi ya mboka. Lelo mkonza mboka wana ya kala asi akenda to koma na régime ya sika mais ba même dérapage ezo sala makaka ba attribuer yango na Satan te ezali ke il faut nanu kozwa batu ebele no baza ko se retrouver na la police wana boyebi na bango moko ba miyebi na ba famille na bango miyebi ndenge nini ba se retrouver na la police. Ebele ba l'équipe na formation oyo esengeli. Ebele ba l'équipe na morale oyo esengeli. Et puis ebele base kokola société bakoli na mentalité nini. Car même mentalité ngo oyo ezali na la police. Ya ba tracasserie ya ba dérapage. Mais so ke pe na ba secteur msusu ya vie. Na mboka na biso. Okokuta ka ba même eloko. Batu na forme na yango. Ezali kamu ya mental ya batu. Mabe koti mingi na mental ya batu par rapport ya formation oyo bazui. Eza na bitelo na ba matea bazui na l'église. Il faut kotala, il faut qu'on revoir social. Potangu mutu aye policier abimi na nzela azo régler circulation par exemple. Alors azo tia déjà ngana ko bimisila madesho bana na nga. Comment voulez-vous ça la musala bien? Et moi ba décision moko ezoya mais ba sanction makasi exemplaire ezate. Misusu ba robanga ndenge nini po batika. Il faut ba sanction ya makasi ezala. Oyo ko sala ke. Ah, soko meki boye. Muze Kabila yakawa. Asisa makambo ebele ya mabe. Na moins d'un mois. Parce que mi beko ezalaki, parce que ba sanction exemplaire ezalaki. Ezaki ba lo sambote. Ezaki ba lo sambote. Donc, total esika to komi baza ko sala biso signe na régie. Que to sito komi na suka pour émission na biso ezala kaka ya minute zomi na mitano kaka 15 minutes. To sito komi na suka tala ya muke oyo to lingaki to interpeller bino lelo po boyeba soki na mboka
ezalaka losambo to mibeko, ezali satana to mosala. Nakanisi moko na moko akusui oyo akokai kozwa na mokolo ya lelo, botikala malamu nde tokutani lisusu na manaka oyo ezali koya. Matondo mingi.